Bonjour tout le monde, na sepeli makasi kozala na plateau pour la émission oyo ebandeli ya mokusi. Na sepeli makasi. Kombo nanga tout d'abord nazo se présenter, kombo nanga Mama Mélanie Djibwe, naza originaire ya Tchofa, province ya biso Lomami. Nga musongi 100% pana nga musongi, mama musongi, nga 100% musongi. Motuna mwabiso mwayambo Mama Mélanie Musonge obandaki kolamba biloko ya kulia na age nini? Malobo mboka yo. Ok, merci mingi, merci. Na sepeli makasi pona motuna. Po makambo boye zo sala ke moto amiye bandenga zalaki azongisa na nsima. Ngana bandaka makosa na 13 ans abandi makosa. Mama na biso bandoki ndoteka. Mama ki ateki papa ki musala. Ya na biso bandoki classe. Siko mwa biso to bande penanza les zalaki te na bandoko se débrouiller na dire débrouiller mais na zo kita ko lamba peza ko na 13 ans na lambi nanga ingai bana bangi. Motuna mwa mibale nani apesaki yo formation ya kolamba? Na sepeli makasi pona mutuna eza kitoko makasi. Deuxième question botuninga muto nani a forma ngai. Mama na biso bandoki ezoteka obima 7h azongi 18h 19h. Tata mwasi akina ndako na biso aye avandi na ndako eringa na zo kola yepe ya avandi aye kokutanga na zo kota na kolamba Alexanga ndeni na kolamba koloko na lamba liboso fufu Alexanga na ochama fufu na moto ngana chema walobi na ngamai wana soki etoki fufu ya mbuma na kubanga ke fufu ya mbuma na ye kotia potopoto mai na nezi moto te siko fufu ne ko tsela tuku ngana zo nzeta fufu na zo bimisaka masango na bwaka kanisa ke ndembuma zo ka mbuma te masango no se na potopoto ya ngwana zo bwa tie bandu kotoka na moneka ikumoto ko ya mai ikomi mai baso se ba bi ba atali ko ya sekia le bia oyo longola ki wana ezambu mate nde masango ipela utika masango na potopoto na ketala makasi me ko felite tika ka yetoka na tiki pe etoki ti na tie fufu na baloli fo ebeli bien to lié na baleki nanga. Motuna mwa misato elubuni ni ya cuisine ezwaki yo temps po oyeba kolamba yango. Nazo sepela makasi pona troisième question. Troisième question pour maîtrise on gana zwaki pona lamba kapamba kankuni. Po biloko na bado sepela na biso epana biso bado sepela makasi. Tozana za originaire ya Tchofa mais toyeko babuti biso ndela mbujimai. C'est quoi toyeba ki penza te ko maîtriser biloko biso mboka mais tata mwasi yaki avandi wana. Alakisi biso nde balamba kakapamba nde batutaka madeso wana otuti opupuli ti ebimisi olongoli baposo nyonso wana esikalika yango moko otia na mai mpe otokisi na moto wana ezala ya oleka te moto ezala ya okoka po ebela te soki ebeli bien te ebana kosala diarrhée nde tobando nalambaka na maîtrise kapambaka nkunda wana nalambaka koti nde naza boye kapamba nalambaka nazala na confiance te. Motuna mwa minei tangila biso de place nyatiri ya yo. En tout cas na sepeli makasi pona 4e question. Olobi là de play o ya signature wana na kolamba. Eloko liboso na olamba kaka kapamba wana na maîtrise ngo makasi. Ya deuxième na olamba kilebele wana za musabo za potopoto. Oya biso basoni to lamba. O nyonso abotama musonga evi esika za kilebele za nini potopoto wana bazwaka nini manyoko na nguba basangisi bolambi yango evi makitoko makasi bana baliaka mikolo pe baliaka nde biloko play bale na mboka na biso onga na yibi peza originaire ya mboka na biso ya ngwana. Motuna mwa motoba ba ingrédients nini ezalaka utiliser na mboka na bino makasi koleka mais bikolo mosusu basalelaka yango oralement eza nini? Malobo mboka yo. Ba ingrédients en tout cas na sepeli na mutuni mituni no sibotu nanga nazo sepela nango makasi po ezozo misanga kaka epa na biso auza kukamboka penza ingrédients ngana yaka na tango na kindaka na Tchofa kuma kulanga na nyata na vanda penza na Tchofa na vandi penza na kutaka mabele na mboka na biso tozaka na mabele très fraîche mabele kitoko zobi misebiloko naturel
bazaka na tomate penza ya mbuma omoni penza tomate osimbi ote o tomate eza na matungulu pe balona matungulu ya wana ebota ndembi wana eza kitoko noir vert kitoko penza otia yango na pondu epuis ezaka na pilipili wana ya mobesi wana eza na bilanga penza oboke bobuki na bilanga boye botu te ezala na ngai ezala na mayebo ezala na nini biso kutu zero tochaka nini pilipili wana tina nkunga sipela mbeo dingola magodo chango sepelisa biso makasi tobiaka pilipili oya original epana biso nde ba ingrédients bona kutaka oyo ezalaka epana biso ya keba sombe bazibo ite na bilanga ebuba boti eboti penza bobuki bosaleli motuna na biso ya sambo mama Melanie Musonge badiano elubu nini ya bato mwindu nanu omekate mais osepelaka un jour omeka yango malobo mboka yo ça va na sepeli mingi na 7e question butu opozenga na osepela nango makasi elubu onga na kosepela na sepela nango na yoka kaka na na liango te eza wangila nde balamba yango na mona te na muna bande pena moto abandi talaka muuta na utaka chofa kabinda ndo mami mujima ina yeko se retrouver ana chasse ayoko aka wangila moko na ukuta na wangila na kolia ngo ona na yebi kolamba ngo te na mona pe mutu soki alame présenter ngana kolia osepela nango makasi motuna mwambi mama Musonge elubu nini to ba ingrédients nini ya mboka bapaya nano omekati mais osepelaka un jour olia yango malobo mboka yo na ntuka na sepeli makasi kwa mutuna ozo opozenga 8e question elubu ona kolia surtout na lobi kona wangira wana sina moni yango na kolia makasi afunga kolia mpoka na kiko damba muti ingrédient wana biloko ngo bandele wana boka mususu ne koza biloko ba Tanzania ou bien koza biloko ya nini ya wapi ya bangolais wana na éviter au moins ya bandele soki ya na Belgique kuna ou bien na nini na États-Unis ndena kodi to na ko sepela nango biloko lokola sandwich cleve soki na moni yango na kolia yango tala carotte ata aubergine wana tunakosalela yango po eza biloko bapaya kana nyonso wana ezalaki awa te mais tokona kosalela yango motuna mwalibwa mama Melanie Musonge soki lelo bapesi yo fond bapropose yo obanda commerce ya biloko ya kolia okopona nini pe pona nini malobo mboka yo en tout cas na sepeli makasi pona mutuna oyo buti opozenga lisusu azosepela nango makasi po eza biloko nga na sepeli mpona vanda bapoye na lubango osepelisanga makasi mpe efortifie nga makasi eloko soki bapesi nga fo te naza koye bapesi nga fo nateka binaluka biloko ya koteka nakoteka mika tete nga na oteka nde masangu fufu wana oteka ezala mafuta mbila na koteka po nga tout d'abord nga moko nasalela yango oyo nasombaka na chaine na ndako mpona provision wana naosombiso chaine na ndako te nakozamwa quelque chose nanga wana na bakisi na mbongo wana po soki nazwi fond mpona kosomba masango nakokende nzela mai nakokende mpe nzela motuka na bandundu kuna nakei nakoti bazamba nasombi nanga masango nanga masango ekolaka te ezala fufu ezala masango mpo soki ogarde yango bien ekopola te oye nango oteki okozwa mbongo etulaka te be ona ye na teki basombi te etuli te soki basombi lelo te lobi bakosomba na osepela nango makasi nde mobongo nga na kosala na kosepela nango makasi ekosunga nga mpo ona nga natya na ndako neti provision nakotia motiso na ndako te nakobanda olakisaka na mobongo wana po ekende ka lipuso natekaka nga moko nazoteka nga moko nazosalela eza biloko tosalelaka ata nalelipa ata naleloso mais soki nalie fufu te nakokoka te nde biloko oyo ya liboso nga nakoteka na mpe na nga masango na fufu na mafuta mbila wana na oteka motuna na biso ya zomi sombele suka bisanga bolobo suka bingwele pesa biso ba inconvénient ya mwasi oyo ayebi kolamba te mama Melanie Musonge en tout cas nasepeli makasi
tout d'abord nazopesa bandeko na ngai nyonso basoki badia ano nenu semei nenu yomuna nenu lajik na sepeli makasi mpona motuna oyo bouti otuna ngai neti de 10e mwasi oyo ayebi kolamba te d'ailleurs place naye na foyer eza te place naye na foyer eza te tout d'abord ye moko santé no ya mwasi mpenza azali pai na ye alambi biloko ale akozala nango te po soki aza na boni mbona akosalela biloko oyo ye alingi oyo ayebi kolamba oyo oapprécie jamais wana mokana ntongo te nde naza na posa ya koliaka pamba mbona wana ayebika pamba te ya kolambela akolambela yango te ayebi te yo moko otele molambi mwasi oyo ayebi kolamba te eza pasi me eza maladi monene na nzoto na ye ye moko kozala na santé te mobali na ye akozala na santé te po chaque jour bwana akoya te okozala na bainvité bavokilo no bakoya okobalisa mpe na libala mozo emokaka mama ye moko otelemi olambi opesi mitindo bosala boye bosala yo oyebi kolamba te soki baye kobala mwasi bia mwasi nazobala bakosala boye biloko ya mabe fete ekobeba wana nini po yo ozandi kolamba soki mwasi ayebi kolamba te wana aza kutu moto akolongola na foyer aza moto akotya na famille te po bana bakozala na santé te oyebi kolamba te ata kozala bebe osala ye potopoto osala potopoto akobesi créer diarrhée eza bien te mobali mpe akokima yo na ndeni nakende barestaurant akende oluka biloko nini bazolamba bia akende okota na moseka amoni kuta biloko eza yo na ndako biloko te mpola bona aza te mokolo mosusu biloko mokesi ya malewa oyo esi elalaki oye otie na ndako balebo ye diarrhée eza mwasi soki ayebi kolamba te aza elema moko akotya kutu na famille te wana ifo kotya epembeni mpona nga en tout cas nasepeli makasi merci mingi mpona question mpona émission po émission ya boye ezalaka te mingi ezalaka te lelo tokoma na batelevizio kaka balobi ya novelas balobi ya Nigeria moye moto oyo makambo eza makambo ezozongisa tout d'abord biso na mboka oyeba eloko nini bakoko no bazosala po te toza boye toza na makila bakoko na biso bongo sikoyo eloko boko na nga bazolamba nga na kozanga koyeba te ndenge nini. D'ailleurs nazopesa félicitation tout d'abord na moto abimisi makanisi ya baémission ya boye po eza éducation ndenge nga na uti koloba nazuti korepondre eza makambo oyo nga na retenir na nde nalobeli boye eza mpe bakoyokela yango na ndenge na bango mais na ndenge nga nayebi édifie nga po lobilobi nga mpe na kozala na bana nga bakoli basi na bango basi baza wana bakoya na ovandisa bango nalekisa bango biloko ya mboka na biso po eza très nécessaire lelo oza na mwana aza na Afrique du Sud oza na mwana aza soki wapi mais aye olambeli eloko ya mboka na bango akusepela makasi oyo te mwasi na nga abandaki na papa na mama ayebi abandi na mama ne biso alakisi ndenge balambaka mwasi soki ayebi kolamba te foye kovanda bana bakozala bien en tout cas moto abimisi ide oyo nzambe asunga yo abatela yo ape abakiselo makanisi mosusu otala kaka baninga balali ou bien bavandi mais yo ozorezone kocompose baquestion ya boye na baémission ya boye eza kitoko makasi en tout cas nenu lajik en tout cas nasepeli makasi mpona émission oyo nasepeli makasi mbote kozanga te tout d'abord na bandi na mamoseka umela na yo baide ya boye ezalazalaka yango ntolobi na tobaki na 50 ans nzambe abakisela yo mosusu eleka na oyo mpona bebe koko ya ngai tala kaka 48 ans na koko Roger Loponda oza bebe na berso ndenge oza wana me umela na babiloko ya boye papa en tout cas nasepeli makasi oyo ezopesa ezoédifie nation mobimba bato ebele bakolandanga bazali bakozwa quelque chose na biloko ya mboka il faut kozonga na mboka mpenza ovandi boye makanisi ezongi mboka te na tuta nano ata pilipili ya mboka na biso ezala kitoko makasi na en tout cas ide wana Roger oza Des épinards du Congo, j'en ai trouvé, quelle chance. Avec un peu de gombo, dongo, ok. La signature na yo ezalaka. Voilà, notre plat est prêt. Ça donne ça. La signature na yo ezalaka.
La signature nanga ezalaka mijibu jibu. La signature na yo ezalaka nini? Makoso na pomme de terre baliango makasi ya bouillon. Ok. Monsieur Bokoko, botala ndenge lobaki soki lubuku suka. Bande ko balinga mi balobi mwasi ndelo boko. Mwasi ndelo boko. Soki nalami madeso ya kolinga te pondutola soa kontala liso te mongali alingi mpaka sala soku ya mosaka oyo mpasi nazwi na mongali yena Mwasi ndelo boko besinga ndelo lamba wapi posaya gosaya nzolanza mwasi ndelo boko olamba wapi soki tono asalia ayoka loba bato lampaka pe bamona mpeleve ngana loba kaka posa ya gosa Mama balobi mwasi ndelo boko balobi mwasi ndelo boko Mama rangaya nayoka kineko zako ye mama mwasi ndelo boko mama yango ndelo boko ezongisi papa na ndako mwasi ndelo boko mama na ngai nayoki oyembi kitoko tono alobie mwasi selo boko mama na ngai salela yango posa ya kusanzola nzambe Iso bameka kaka soki mekite bakomekela yo bameka kaka. Merci hein, je vous aime. Toloba te biso toloba te awa bameka kaka bameka kaka chuchu Dora mega cielo moki wala ba vertige bameka kaka bandeko baboyaka elubu na premier regard te baboyaka elubu na solo nango te baboyaka elubu na couleur nango te bameka kaka meka oyeba na français baloba je vais goûter pour ne pas mourir idiot meka na yo tango meki nde oyeba ke eloko wana olingaka yango te soki omeki te ndeni oyeba bameka kaka meka oyeba
Bonjour les amis. Savez-vous que les bonnes habitudes pour prendre soin de nos corps, les bonnes habitudes alimentaires et sportives que nous développons en étant petits influencent sur les habitudes que nous aurons tout au long de notre vie. Alors voici Enfants en forme, où nous allons bouger, nous dépenser, apprendre sur les fruits et légumes, apprendre à manger sainement et apprendre à prendre soin de nos corps. Enfants en forme, c'est chaque samedi sur chaque TV avec Christelle Boulot. Très heureux de vous retrouver, très nombreux, le fidèle l'émission Monseka de Malewa moderne. The rain, clouds break, the shadows start to fade.